soki lelo bandeko tolobi ete totala carrière ya mama Tchala Mwana ndenge esika awuta mama Tchala Mwana auti mosika abini na kati ya miziki ya mama Pongo Love oyo atika biso aleki na bisika ebele kaka ndenge balobaka ete na mokili soko ozali makasi na mosala un jour étoile na yo ekopela. Mais bino bana ya poto oyo bofingaka mama Tchala Mwana mpona koloba ete mama Tchala Mwana ndumba ozali mpe kofungola monoko mpona koloba ete mama Tchala Mwana ndumba me ndeko avant ya kofungola monoko mpe koloba il faut yeba ntango nazali koloba makambo ya boye eske nazali na bapreuve ntango yo ozali kofinga mama Tchala Mwana ndumba me biso ba oyo toyebi carrière na ye esika nini awuta makambo nini amona na vi na ye tina ndenge akoma esika akomi lelo bandeko oyebi ete ndenge kaka balobaka ete pozwa lifuta na vi na yo makasi kaka na mosala yango oyo nde oyo lelo mama Tchala Mwana azali kolia to kosepela na esengo ya lifuta ya mosala na ye oyo ye asala lelo bato mosusu bakomi koloba ete mama Tchala Mwana kabiliste bamakambo ndenge na ndenge me bandeko babolingo il faut koyeba yango ete mama Tchala Mwana azali militaire te po ete lelo bobanda koloba ete mama Tchala Mwana azali kamiliste oyo mama Tchala Mwana azali une citoyenne congolaise comme tout le monde aza na droit ya kopona mokonzi ya mboka oyo donc mokonzi nyonso tu na kati ya mboka oyo motema na ye esepeli mpe asupporte ye to asoutenir ye bandeko lelo bato mingi bakomi koloba ete bato nyonso bazali kosoutenir bakabiliste bazali bato moko il faut toboma bango il faut tosala bo bandeko lelo bino bokomi koloba ete bobeta bakabiliste bobeta bato nyonso bazali mpona PPRD me bokobeta bango mpona nini oyo soki totali lelo kutu lelo ezali ke ntango bato bazali koloba to kotombola mongongo na nkombo ya Joseph Kabila Kabange bazali kotombola yango avec beaucoup de raisons po ete makambo ezali komonana me bino moko boyebi na ntango ya deuxième république makelele nini bato basala te na nkombo ya Mobutu kobina nini oyo bato babinela te Mobutu loketu nini oyo bamama babukela Mobutu te makambo nini oyo bana ya mboka Congo basala te mpona kosupporte bakonzi na bango pendant 32 ans me na suka na yango bakonzi wana baye kopesa bango merci bapesa na mbwa mpe lelo bato wana oyo nyonso tu basupportanga bakonzi ya deuxième république mingi mpe na kati na kozanga koyeba lelo bakoma koregrete balobi soki toyebaka il fallait nzambe atindela biso Joseph Kabila bien avant yasala ta ba 32 ans oyo mingi bazali koloba yango lelo bandeko po ete baopposant congolais oyo balingaka koetufe makambo mingi bazali koloba yango lelo oyo soki ezalaki ata Joseph Kabila moto asalaki 32 ans Congo elingaki ezala petit paradis bandeko mama Tchala Mwana ndenge azali wana azali libre ya kosupporte mokonzi oyo motema na ye esepeli to parti politique oyo motema na ye esepeli ndenge moko mpe na Werason azali libre yango na tozali koyebisa na Werason tozali kobenda lisusu Werason matoi makasi po ete na likambo oyo banilation ya baconcert na ye na badéclaration mosusu azali kosala na ndenge makambo mosusu abandi koloba bana ya poto bakomi kozwa maloba wana neti lokola neti bakomisa yango mwa litio babanda kobimisa yango na bainternet balinga neti
kokitisa bomoto ya Werason. Yangana toyebisaki Werason. Sala keba, soki osali keba te, kaka bato yo ozali komona o na poto yo, bakoya kokwesa medaille na yo na se, pe bakoya komotela o likambo moko o nanu ikutu ye olobi te, bango babimisi yango pe tamboli na mokili mobimba. Lokumu na yo ekoti mai. Tomonaki mama Tchala mwana. Na bamikolo elekaki ayaki na poto. Abetaka concert, alingaki kobeta concert moko esalaki pe mwa mobulu. Mais totikalaki komona te esika mama Tchala mwana leki azali kolela mpona kosenga koyebisaka bakombata na kutana na bino tosolola banini. Mama Tchala mwana replieki akendeki na Congo aza kovivre te. Ye on aza kozwa bacontrat na ye kokende kobeta na bapays Afrique aza bien. Mais pourquoi Werason yo ozali kaka kokangami kaka oh non nasolola na bino ana omoni teke tango yo ozali koloba osolola na bato oyo bato oyo mituna bango esalaka te bakoma lokola bato bamelaka badiamba bazali mpe bamelaka badiamba parce que tango yo ozali koloba liboso ya kamera bango bakozwa maloba na yo na baimage yo osali ndenge kaka tolobaki mingi bazali koprepare après bakosala émission moko boye oyo bakohumilie yo kaka na kati na maloba na yo oyo ozali koloba sanke omiyeba. Werason bakati yo maboko te, bakati yo makolo te, pe poto te oyo lelo bapimeli yo concert oyo bapimeli yo lelo yango te nde moto elingaki ekomisa soki vi na yo ndenge nini toyebisaki yo malamu zwa bamusicien na yo replie na Congo toyebi stratégie nini oyo ezalaka wana poto po bato ya poto eloko oyo ozo komona wana monoko kaka se kopiolola me na suka na yango biso moko awa ndenge tozalaka kaka na besoin na bino ya bato ya kini po ete tokra kaka poto bametelaka yango tolo 2 ans 3 ans te po ete bato mingi bayaka poto na tembe lelo bato wana bakoma koluka meme bazonga na bango na Congo mpona koloba ete poto ezali paradis te. Mais elingi koloba te bamakambo tozali komona Werason ifo kosala attention po ete soki eloko oyo ozali kosala attention te okoya kokitisa lokumu ya bamusicien congolais likolo ya bana oyo ya bakuluna. Nayebisi yo lisusu ete mama Tchala mwana ayaka awa azwaka mpe bamenase ya boye mais totikala komona te esika mama Tchala mwana lengi soki na beti te bamusicien nanga bakolia nini aboyeboye abanda kolelalela te aseplieki azwi bamusicien na ye bazongi Congo mais bazali kovivre. Alors Werason bakela lokumu na yo kobwaka medaille na yo na sete elingi koloba teke concert na yo oyo ye mpona kobeta na poto soki orate yango nde vi na yo esuki. Zwa exemple ya mwasi kutu mama Tchala mwana eloko oyo ye asalaka eske mama Tchala mwana akufi ye wana azo kovivre te epuis oza koluka ete barencontre na bana ya poto mais esika bakosambwisa yo susu malamu yango na Werason keba tozali koloba yango mais tozali koyeba te ndenge nini yo ozali kolelalela kaka kozali kolelalela epuis ozali moto moko oyo te soki totali malamu na Congo ozali na position ya bien mais bato oyo ozali kolelela baza bato moko bavoyo bazali komelamela badiamba na poto yo kanisi soki lelo ata bango bakangeli yo nini ozongi na yo mais yebaka ete une année après 2 ans bango bakozala kaka na besoin na bino bokoya kobeta parce que elingi koloba te koboya baconcert na bango awa na poto nde Kabila akolongwa na bokonzi bazali nde komikosa bino bokanisi ete soki bino bamusicien congolais mpe bolieli bovandi na bino na Congo boza kokipe kaka makambo na bino boza kobeta baconcert na bino na bapays Afrique banini bakolemba avant toyebisaki bino mais jusqu'à présent tozali kocomprendre te ndenge nini Werason de la forêt azali kocomprendre te tomonaki mpe susu Jimbe Piana ayaki awa ye kuta ayaki en plein na makambo ya Armand Tungulu ntango aye malgré abetaki mwa concert na ye mais oyo mosusu ya Bruxelles baboyaki yango Jimbe Piana
solola non azoki azongi wana na son batela momoto na yo keba babiloko za kosala lobi okokamwa bakoutilize baimage wana mpe ebaluki histoire échange toyebi eloko nini bato bazali kolinga kosala mpona kokitisa personnalité na yo tika kolelalela mobali alelaka bongo te ozali le roi de la forêt vraiment papa Roger ye napesi yo maloba